Jeudi 26 mai 2022, bandeko watali mbote pebe malam na basango lokota ya lingala oibenga ngonga beti sima motango ndebo kolanda mula ya basango. Tout la basango na sécurité pour notre ba forces armées ya République démocratique du Congo ba kobaki na bitumba na bango contre ba M23 oyo bazali soutenu na mapinga ya Rwanda na Nord Kivu mokolo ya jeudi 26 mai 2022 wapi bamboka ebele ezalaki récupéré na ba FRDC topé mapinga ya ekolo Congo démocratique Yannick Mulengo azali monko betsangonga. Bamboka ebele na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu e utibongo kozala récupérer na ba forces armées ya ekolo Congo démocratique na bitumba ya makasi oyo ekobaki lisusu mokolo ya jeudi 26 mai 2022 contre ba rebelle ya M23 oyo bazali soutenu na mapinga ya ekolo Rwanda. Lokola pression elekaki makasi na ngambo ya ba FRDC nde ba M23 elongona ba élément ndambo ya armée rwandaise ba supportaki frappe oyo te ba kimaki pe ba sundola ki bibundeli na bango. Événement oyo esalemi na présence ya population oyo ba mikimela kiti botala ndenge elekaki. Nani bravo kwa senganda mai. Senganda mai. Senganda mai kuna somaji hapa. Nani senganda mai ke confirm hii watu ndio hapa confirm. Kumpiga na mashine gani confirm? Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga, et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. Et Sengeli Koeba ete mapinga ya ekolo Congo démocratique et kaniko koba na bafrap oyo kino kimia ekozonga libela na parti ya Nord Kivu. Ngonga ibeti. Nanzela ya parade oyo esalimaki mokolo mercredi 25 mai 2022 na stade Afia ya Goma nde commissaire provincial de la police ya Nord Kivu général Aba Van Ango asengi na ba élément na la police kozala déterminé pour ko bengana moyini M23 boyo kaye azali bonko betsangonga boyi kana biso ezalaki attaquer pe ezali attaquer par bandeko to bengi M23 bayaki babongisi biso na territoire ya Rutshuru na Jomba ulandaki je crois police yoto s'informaka etiki wana lelo oyoki nini bapusa na Nyirangongo na Kibumba chemin faisant balinga biso kweya bazokufa armée zobunda makasi bazali kuna na pakuna wana. La guerre est à la porte de notre ville. Nous devons défendre cette ville avec beaucoup de courage. Tokani Malamu. Policiers africains du Congo, Kobangate, Bokimate. L'union fait la force. Tokani Malamu. Tukozala sima population na biso nyoko mingi na bande kuna biso wa. Vous avez beaucoup de courage. Tokani? Ba commandant boza la sima ya bato na bino ndenga zo pesa bitu na minute oyo. Biso nyonso tokolunga na parade tokozala na kungumu kuna chefferie ya kungumu. Tokani malamu? Unité muke élément bakotika na pona regarder ville. Ngai na gros, jemi azat. Jemi manduki na maboko. We bazangi manduki toke na magasin petino manduki. Tokani? Tuko kende biso jemi nangai tokozali na bino na chiferi ya bungumu kuna. Tokani malamu? Pepe. Elongo na bino pepe na komanda na bino tokozali na chiferi ya bungumu. Tokani? Reste ya troupe. Bokambazi. Tokani malamu? Reste ya troupe, commissariat Kalisimbi, commissariat Goma, tenez des points chauds, tenez des positions,
manduki na maboko tokali malamu kopanga te na ndenge na bino mikolo miso kufana munduki na maboko. Nous allons voulu, moi en tant que combattant, que les réponses populaires, la population ne se fait pas dans le Tumbawana. Que Batonga Monenga vous allez m'y pour les capichons, vous allez passer. Chaque fois que vous avez la ville, je crois que nous allons mourir là-bas. Donc, allez, madame. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a saisi réunion de sécurité n'a pas responsable il y a défense mon mercredi 25 mai 2022 que Sama n'a pas affrontement au Salima entre FRDC et rebelle il y a M23 na suka porte-parole il y a gouvernement Patrick Mouyaya a betaki munga pour ko talisa ba décision oyo ezomaki au cours il y a réunion ngo Rachel Mbula. Le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23 qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, ce que les étreintes du ont montré. Nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru, il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc, Pona kosukisa na basango ya sécurité, Sengel Bosimba était député national Muponami ya Nord Kivu, honorable Hubert Fongo Ruta a Betisingonga Kolandi Sama affrontement Oyo Salimaki na kati ya ba rebelle M23 pe ba FRDC na ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Irene Boulembi Azalibonko Betsangonga. Bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale d'arrêter leur bagarre inutile, d'arrêter leur théâtre inutile. Il y a d'autres urgences pour la République.
notamment la sécurité à l'est de la RDC. Ma province du Kivu, ma ville de Goma, menacée maintenant. Il y a les rebelles qui sont en train de descendre sur ma ville d'origine, sur ma ville électorale. Alors ils doivent arrêter leur théâtre politique et s'occuper des urgences du pays. Le président de la République a promis de s'en occuper, ils doivent l'aider, les institutions doivent l'aider. Alors maintenant que je vous parle, je suis venu interpeller le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que j'ai attendu depuis le matin, qui ne sont pas là. Je sais qu'ils sont dans d'autres urgences, j'espère, mais moi les urgences sont la paix à l'Est. Et je suis venu demander à ce qu'on autorise aux sénateurs et aux députés du Kivu de sortir et de partir à Goma, poser des questions à tous ces rebelles, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que nous voulons exiger au gouvernement congolais de nous dire finalement quels sont les accords qu'on a toujours signés depuis 2000. Depuis 2000, on signe des accords avec des groupes armés, avec les rebelles. Mais la paix n'est jamais revenue. Pourtant, parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2000. Parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2005. Parmi eux, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2008. Mais même, les mêmes rébellions continuent. Depuis le RCD, puis le CNDP, aujourd'hui le M23 et beaucoup de groupes armés, on ne fait que signer des accords, mais la paix n'est jamais revenue. Quel genre d'accord on a signé entre nous et les pays voisins? Quels sont les accords qu'on a signés avec les rébellions et la paix n'est jamais revenue? Maintenant, nous sommes fatigués. Au nom de la population du Kivu, au nom de ma ville de Goma, je suis venu demander qu'on nous rende compte et qu'on nous le dise immédiatement. Nous sommes fatigués. Na basango ya société esengeli bosimba ete ba conteneur moko ya basoso ya mabe ekoti na port ya Matadi. Président ya Assemblée provinciale ya Congo Central mwana mboka Jean-Claude Vwimba azali kobeta mbela po ete ekoma kisasa te boyoka ndenge ngonga betama. Ba conteneur oyo bozali komona boye na port ya Matadi balobi ezali na biloko ya kobeba pe ezali ya société American Fast Food. Et komaki na Matadi na décembre 2021. Lokola ezalaki na ba étiquette ya mboete ba de douanier yango ndenge procédure esengi, OCC azalaki na makoki te ya kozwa ba échantillon pona kosala bongo analyse ya qualité ya ba produit oyo ezali na kati. Na koyoka cadre moko ya OCC oyo batiaki na port 7 ya société Kikong kuna kaka na kati ya port ya Matadi, ba conteneur oyo ezali bongo na ba soso na kati. Tina wana alertaki ba autorité nationale pe provinciale po ete population ekokate ko consommer ba produit oyo ya mabe. Tina wana président assemblée provinciale ya Congo Central mwana mboka Jean-Claude Vwimba yemoko azwaki dossier oyo a main pe akitaki sur place. Pona numéro 1 assemblée provinciale ya Congo Central pe ba député provinciaux mibale oyo ba accompagnaki kuna ba conteneur oyo esengeli ezonga mbala moko sans discussion kutu bisika euti. Kasi il faut esalema à partir ya port ya Matadi. Kasi na nzela ya Kinshasa te pona kokende Braza ndenge ba service mususu ya justice ezali kosenga. Pamba te soki kaka eloko moko esalami na nzela population ekokonsome biloko oyo toyebi mboka na biso. Boyoka ye ndenge abeti ngonga. On nous apprend que ce sont des poulets. Mais c'est depuis le mois de décembre que ces poulets sont là. Là maintenant nous approchons le mois de juin. Est-ce que ces poulets-là sont encore consommables? Je pose des questions. Ce qui nous a frappé et qui a démonté et suscité notre curiosité à l'Assemblée, c'est que le foulement a été accepté, mais le tribunal de Matete demande afin qu'on puisse aller le refouler par Kinshasa, donc par Bichugomila. Ça fait plus de 15 ans que nous sommes habitués à ces genres de malheur, de malhonnêteté. Admettons qu'un seul camion prenne la route et il y a un accident. Qu'est-ce que notre population va faire? De ne pas se servir de ce produit avarié? Il a un délai quand même. 6 mois. C'est pour cela nous avons écrit, y compris au parquet de Matete, y compris donner l'injonction au procureur général de la République, au procureur général de Matadi, Congo Central, que la province n'acceptera pas qu'un seul conteneur puisse sortir de la province du Congo Central, surtout de Matadi. Sengel koyeba ete masolo mususu elengelami entre Assemblée provinciale ya Congo Central pe ba service oyo ezali sur place pona koluka ndenge nini ya ko refouler biloko oyo à partir ya port ya Matadi. Tofungola miso ngonga ebeti.
Mwanamboka Rifin Kisilu, député provincial ya Congo Central, Oyo accompagné qui président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vwemba na port ya Matadi à Betisingonga pour notre talisa danger Oyo population ya Kinshasa azali exposé na yango soki kaka basoswana inyati ville province ya Kinshasa bokonga ndenge betani. Toye awa na Tikom amate Assemblée provinciale, institution, il y a l'Iboso, dans le Congo central, il y a le président honorable Jean-Claude Vwemba, maman honorable Mbewa, Naimoko, honorable Matadi. Tous les personnes nzelate na conteneur ata moko et bima na Matadi awa. On Matadi les apporte. Biso tozali poto bate la population na biso kombate OCC libeko ezali soki batie mukanda te ozo lakisa vraiment makomi ya logo eza na kati mukolo basala ki yango eza ndenge nini OCC moye asala analyse na ye ezate yango biso toliye ke ata ndenge eza 20 wana nyoso 20 et kozonga na mai parce que Matadi ya mbaka biloko ekotela na mai et kozonga na mai et que ne bisika eutaki doit ta conteneur moko te trompé ça ndingisa et traverser pas mbaté na nzela ceux qui accident salami population et wela ngo elia wana biso tozwa perte biso tozola ki sa population na biso eteke ndenge totelemi ata conteneur moko e katsa toyoki ke mukande salami ke 9 et qui ne Kinshasa 11 et sont à T. Donc l'union sont 20 et qu'aux hommes à bisque utaki à troller à nous. Comme maintenant décembre est-il le lot to éviter étant dans les années dans nos population biso to l'obité assemblée provinciale to l'obité au Congo central et qu'on limité à Sosoana et Bim. Nabasango ya ba parti politique Mwanamboka Kwale Konzoli Roger compagnon de liberté ya mouvement de libération du Congo ya Jean-Pierre Bemba Gombo Asalaki descente Mikolo Mileki na Gbadolito na Sid Ubangi wapi Azalaki na masolo na base na ye pambate sengeli a préparé bango l'électorat ya 2023 Bukonga ndinga betamina Piris Pembele. Population ya site Ubangi bazali toujours sima ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pe parti na ye mouvement de libération du Congo. Ba talisaki yango mokolo ya samedi 14 mai 2022 na bokomi ya mwana mboka Kwale Konzoli Roger moko ya ba compagnon ya mouvement de libération du Congo na Gbadolite. Bayaki ebele koyamba ye na aéroport pe basalaki cortège molai ti na résidence wapi alegisaki bongo poso mobimba. Kokoma sur place asalaki mo ya remerciement na population ndenge bayaki koyamba ye pe ndenge bavotaki ye ebele atako kombo na ye ebimaki te na liste. Boyoka Ngonga. Président national a lobby chaque territoire il faut député à MLC. Mais base à la soudée, base à la désespérité. Base à la désespérité, tu as dit qu'à venir au tu continues faire. Semaine elandi ezalaki penza chargé makasi pona mwana mboka Kwale Konzoli Roger abandaki naino na koyamba ba chef coutumier pe ba leader d'opinion bongo kaka semaine wana ayambaki ba association ya ba mama oyo alakaki bango cadeau surprise ayambaki lisusu ba étudiant oyo ba talisaki ba besoin na bango ba élève finaliste oyo apesaki misolo pona participation na dissertation bongo na weekend yambote azonga kisasa ayambaki na ino ba responsable ya ba base na ye pe apesaki bango maputa po bapesa ba mama ndenge alakaki bango surprise pe na pokwa mwana mboka Kwale Roger akendeki bongo na siège ya fédération ya MLC Sud Ubangi wapi asololaki na bakambina yango mingi na o Italie maponomi ya 2023 boyoka bongo président fédéral ya MLC Sud Ubangi mwana mboka Bondo Kolo wa Félix ndenge ya Betingonga biso na niveau ya fédération tozala esengo mpona koyamba ye et que tokosala tout soutenir ye à passer parce que azali militant ou un grand militant
ya biso souci na biso ezanini souci na biso ezali te moko ya biso oyo azali deja na kati ya parti ayebi idéologie ya parti malamu ayebi mosala pensé ya parti nde azala candidat ya kopasa ye moko mpe mwana mboka Kwale Konzoli Roger azangaki te kobetisa ngoka nzonga na ngai ezalaki obligation mpona kutana na bakonzi ya fédération mpona kokutana bango napesa bango compte rendu ya descente na ngai mobali compte rendu yango descente na ngai mobali ndenge nasololi na bato kuna nasololi na fédération nayebisi bango baproblème oyo nakutani yango kuna oyo population eyebisi ngai nayebisi te coordination fédération elobi prendre yango bonne note dans les jours à venir okoluka moyen ya kosala ye ndenge kaka balobaka na mouvement de libération du Congo na nzambe tokolonga ngongo ebeti Viva Jean-Pierre Président. Secrétaire général et parti politique Autre Vision du Congo Mwanamboka Magloire Kassongo Ayambaki Mukulu ya mercredi 25 mai 2022 comité directeur et association ya ba jeune ya Kankokolo na siège ya parti politique na bango Oizomi Bongo na boulevard Triomphal Wapi Bayaki Kokota massivement na lingomba politique Autre Vision du Congo ya Didier Boudimbu Bokangonga ndenge betamina Piris Pembele. ezali lingomba moko monene avec plus de 2000 maman na kati association ya femme sage ya Kankokolo bandimeli vision pe engagement politique ya autorité morale ya AVC mwana mboka Didier Boudimbu tina wana mokolo ya mercredi 25 mai 2022 comité directeur ya association yango ekendeki kokutana na secrétaire général ya AVC mwana mboka Magloire Kassongo kuna na siège ya parti tolobi bongo na boulevard Triomphal na commune ya Kasavubu mwana mboka Magloire Kassongo apesaki bango bilembo ya parti mpona koloba ete bandimi bango maboko ya kofungwama boyoka ndenge abetisaki ngonga autre ami de l'eau ezali juste bureau et association ya bafemme sage oyo baye avec promesse que non bazokozonga na nsima mikolo à un nombre très élevé à un grand nombre mpona koadhérer na kati ya parti po ezalaki kaka échantillon baye osolela bango nyonso tu baadhérer omoniki bazali une vingtaine et puis bakokende dans une semaine de quoi bakozongela biso awa na bamambre na bango nyonso bamama na ngambo na bango bazangaki mpe te kobetisa ngonga ndenge balobaka na AVC changement du Congo ngunga ebeti Abdul Razak bourgmestre ya commune ya Njili asaki descente na quartier 12 mingi pinzana na boulevard Lumumba mokolo mercredi 25 mai 2022 pona kotia ordre epai ya bateki nyonso oyo batekaka na nzela pe lisusu bato nyonso oyo batonga mabe na baclôture ya balabala Yanika Mulengo azali mongo betsango Bourgmestre ya commune ya Njili Moussa Abdul Razak azalaki sur terrain mokolo ya mercredi 25 mai 2022 mingi na quartier 12 na ba différentes avenues oyo basalaka balabala ya leta na ndenge longo banite abandaki na wenze ya bitabe avenue Wamba isika depuis makala pe mituka oyo ekitisaka yango ekanga nzela kokoma na africain esika batekaka mabaya balabala ekoma kutu muke asengi na bango bakotaka ba marchandise na bango tolobi mabaya na kati mpona kotika balabala ya leta polele akomi na balabala kuta bateki babri kutu koloba te bango pe na ngamu na bango bakanga nzela kolongwa awa akomi na avenue Bondoki mituka ya mabanga pe bazelo ekanga lisusu nzela ekoma muke basali nzela bakoma na difficulté asukisi na avenue Losambo esika immeuble oyo bozali komona ezwami ezali na hotel mai nango ebimaka tiko bebisa balabala kokoma na boulevard wapi population azalaka déranger po ezali ba mai ya salité
na descente oyo Moussa Abdul Razak numéro 1 à commune Njili a conscientiser population a mibongisa na kotosa mobeko kotia ordre na esika bakanga ba activité na yo boloka population ndenge abeti ngonga. Naru tongona bourgmestre kita na veni moko te mais ya kita kaka ba veni na ba parcelle longola ba barrière longola ba camion ba tina nzela ba mabanga baze usale zo sele ma papa ko funda wana kaka bato bitema mabe ba jaloux o bazo funda mais sinon te usale zo sale aye ko yebisa biso sikoyo il fallait to bongisa place poto ko za teke LR nyonso to ke da ko funda ezama be bato ba osala makamwana bazam ezama be biso lokola ye awa aye ko bisa biso to bongisa to sepeli ndenge aye poto bongisa prochainement awe okuta ngote en tout cas la sepeli makasi po bato mususu ba kaka longola bato ka bokene mena concert na pesi biso sebe to za bato to yo kiso to yana biloko ba sala kandengo wana nzela ndeza kaso biloko ye ko ya yango to tsaka na nzela mais to teka na balabala te to teka na kata mapango po to futa pe na ba depo wana na kata mapango na balabala to teka te yango wana to pesi merci na tata aye ko avertir biso avant na place aya brisque akanga biso donc to ngato yo ka passe makasi eloko moko tiza likolo ya mobeko ya leta isengena ba banso batosa po bourgmestre alaki kozonga vendredi bongo na ba o ba kotosa te leta ekosala musana yango ndenge longo bani ngonga ebeti bandeko na biso bawewa bauti kotumba mutuka moko na tongo ya lelo jeudi 26 mai 2022 na Wuleri mingi penza na libanda ya stade des martyrs de la Pentecôte Pambate mutuka oyo etutaki moninga na bango bazali ko sepelate mingi penza population oyo pe bazali sur place ba sepelite na bizali bandeko na biso bawewa bukango ndenge betamina enika mulengo batumia kwa bawewa ba motar bazoko na bakebango baza na ba place moko bakufunda bango te ngamoko kutu na zuli banga vraiment bawewa baza batuteya kobana na kata mboka na biso na ba biloko bazosala boye eza defandi na kata république na biso toyebi te bakomi banani ou bien baza banani non chauffeur asupporta lobi ke akene na mutuka akene na mutu na hôpital tozile bakana mutu na hôpital na ozo ba mesure oza très efficace pour na bawewa tala ndenge batumi mutuka batu sikoyo mais volontaire tout mutu wana pa chauffeur wana ezalaki te eza ka accident bakonza mboka bozwa ba mesure moza très efficace pona bawewa kati na mboka na biso soki botiki boye à la longue ekokoma ya mabe makasi ekozala la division moko na mboka eza ya mabe makasi alors que tozi mutu wana ya nani motar wana to même bien hôpital déjà hôpital est-ce que justice na mboka yo vraiment ça te motar ya bawewa oyo vraiment azayebisanga biso awa na justice na konga biso bamotar mutaka na biso aza te nayebi te soyini Nabasango ya religion ministère chaudière oyo ekambemaka na prophétesse Micheline Mbumbu elengelaki culte d'action de grâce na occasion ya 7 ans d'existence ya lingumba wana milu yango ezalaki bongo organisé na balabala popo kabaka na commune ya Kasavubu yaniko mulengo sardu dimbu bazalaki wana pona compte ya ngabeti. Jour pour jour, ekokisi 7 ans, ute yango ebanda ministère chaudière, oyo ekambamaka na visionnaire maman prophétesse Micheline Mbombo, na occasion oyo balengelaki mobange na culte d'action de grâce, oyo ebandaki na moment fort ya intercession accompagné na adoration pe louange. Sima modérateur ya Milulu, ndeko Benjamin apesaki maloba na frère Daniel Bonner Selimuka, ye asalaki mo ya circonstance. Bongo pasteur Josué Nengese ayaki kote ya na mama ya likambo comment rendrai-je à l'Éternel. Ezalaki tiré na livre ya Psaume 16:12 pe Psaume 103 1-13. Nabozunaye maloba visionnaire ya ministère chaudière maman prophétesse Micheline Mbombo
atalisaki vision oyo nzambe apesaki na bato pe ayambaki ekipe oyo batravayaka na ye mpona kotikala na basouvenir ya malamu na 7e anniversaire oyo baliaki pe bamelaki toujours na sine ya bolingo pe bomoko na suka kolia bakataki gato boyo kangunga nazopesaka nzambe merci na oyo asali donc nakoki kozanga maloba te na 7e année oyo ya ministère oyo nzambe apesi ngai eza facile te kokamba bato me na befort na ngai na ngai nasala eloko te me na ngolu na nzambe nde tokomi 7 ans. Ngai ntango nakutanaka na mama Micheline yatuka na ekipa ivama te en tout cas nzambe akontinue kopambola ye et puis apambola sodier aprotéger pe mama Micheline na foyer na ye na famille na ye mobimba topase na bamoment moko vraiment difficile na ndimaki même pas ke tokokoma oyo tokomi lelo mais eza na ngolo ya nzambe ngonga ibeti awande nazuningisa okabona bino soki bosepelaki bopesa merci na elle professeur Sardou Dimbu wazalaki bongo nsima ya caméra montage esimamaki bongo na alabamba lala elongo na Christian Makutu édition signée Yannick Moulengo loyebi okutana bongo na mijalua oyo okitana nga mpona basango mosusu ya lokota lingala ya Canal King télévision ebengami ngonga ebeti kasi botikala malamu mingi mpenza kolanda manaka ya télé vérité ebengami bongo Canal King télévision kimi yankolo umabuta na bino. Madame Julie Molangi, molongami ya Bertino Mayaya, ancien ya Canal King Télévision, mwana ya papa kaka Joanne, pe ya mama Jackie Ngidou, azali ko souffle buju moko na bombo na ye. Talati na libota na ye, elongo na ekipi mobimba ngonga ebeti, etombeli mbotama elamu. Mbotama elamu mususu na yo, Madame Julie Molangi Mayaya. Divine Mungandi, Molandi monene journal télévisé Ngonga Ebeti, abotama le 26 mai mbula moko na moya lelo Divine, abakisi mbula moko na bombo na ye. Talati na libota Mungandi pe elwala elongo la grande famille à Canal King Télévision et tombeli mbotama elamu. Mbotama elamu susu na yo Divine Mungandi. Le 25 mai, ezali date oyo Mama Anne-Marie Makwebo, vice-présidente de la Ligue nationale des femmes et mouvement Libération du Congo MLC na Mokuse, en charge de l'association à Botama. Mokolo ya mercredi 25 mai 2022, abaki simbula moko na bomoi na ye. Natina wana, rédaction ya Ngonga Ebeti, etombelie Mbotama Elamu. Mbotama Elamu na yo lisusu Mama Anne-Marie Makwebo.